au sala yo mabe effectivement muto nga na protéger ka senga mbek papa nga na fana na ndako na moni téléphone sonné yo mo yebi ndenge zaka mona yako bana ngate ya ofanda awa na Fifi ozona ku chambre na Fifi na yaka na nga na lala na ngai na bombela na nga kayo jo ngo na yaka ku tu retard na ndeni yo koti retard boy koto ba kuluna mo boy ba le kaka ozomona ndenge ni oye retard boy na boya ko so tanzo sali émission na Gloria olobi na nga ba popo oyo tenir na ba émission wana na sepelité qu'est-ce qui se passe papa nga avanda na ngai bana poto boyoka rankini yanga na Fifi Siwa ebandi nga na fandi na ngai Gloria aye voilà Gloria aye akutanga pete nga zaka na nga awa na kitambo na sukona na mona ba be oyaka nanu de na fanda boy Gloria moko Manike nga na o regretter iyo banda ko finga nga na ndaka Fifi mais lelo Fifi modèle azo finga Fifi azo finga nga na sali Fifi elo côté elo ni nga na sali Fifi au finga ngai nga d'ailleurs kutu na kendaki anniversaire ya Fifi alobi akomisi babinemi na yo nyonso bakamana nga bisiwa ya solo Siwa oyo bana nanga babengaka yaya Siwa o nga na bengaka mwana Siwa oyo abenga nga bi Gloria obike ba propose tenir eza kilo amina na fête na kuti ba barezi na kuti ba presque bato yo so bino bosola na bangote nga bi ngai so na créer ba guerre na ngai za ya ngai Ken azali boss nanga ilelo oyo Ken aloba nanga Ken yemo kutalinga tena benge boss ba biso meto ba collaborateur nga biteo za boss nanga parce que lelo yo nga lelo onde na koma soda boy ba relation be yo mto kotsanga banda ko ebele so na simba ba $1000 mutali boss atina nga $1000 ade choko ba ku danger aza fanatique nanga te nga yebi adelte ade aza fanatique na eza fanatique na yo bato ebele ba junior mawete baza bato na yo ozaka toujours so okei omoni place kuna ma ezochola oyaka mbangu oloba kosala yango mpo na ngai te osala yango mpo na ya bana ya vie na yo na yaka Ken na problème obimisa ni te ça problème oye nango lelo ça va lobi tozwa solution oya taxi okitisi ba saka loso semuli yango yo wila mbongo yango yo mpo na babiloko ya mike omona lokola nani ana bana mike bafanda na ndako ya Jonathan bate osimo sa Jonathan bite mbongo yango ya Somo mwa nini mwa Thompson mwa nini nga kutu na saka nanga ndeke luka na tambola nanga na yaka sala ba video nanga na ye Gloria mutaba aloba nanga makamnyo so fiafinga ngezanga te eza Gloria donc tolo ba guerre source nango ezali eza Gloria ayana tongo ana ba témoin nana ba témoin o balobaki ba osala même na émission place osaka émission na DH Gérard DH abendanga abi est-ce que makambo oyo zosala kena yebi yango mwana mwasi ayemba la moko bandi biso makama mabe Manike o vérifier pété na silika ka tellement makasi na bengi Fifi na téléphone ngabi Fifi ndenge nini yo bato nga na solisaka te babinemi na yo bazaka babinemi na nga ndenge nini bato nga na solisaka te nga ba combien de fois na so na lobi na finga yo Fifi mbala moko abandi ofinga nga tina yo mona nga be aseke makamba ngo eza ya solo eleki nango eko sala tango yo voyager otiki matériel Fifi azaki son émission ni fallait asala biso pe tozo travailler asengi matériel na pazanga te Fifi nga na opesa matériel te po matériel ndenge tikalaki ndenge wana kena tika na charge nanga ezalaki keno Chriscola la na matériel to sala ka ba émission lokola yemoko azate lokola yemoko ki parapson ba po biso na film nde to travailler ka transport na biso ezalaka na maboko na yo lokola yemoko zaki sur place te nde to na ba taxi express ndenge wana senga ba 10000 ba 20000 lokola yemoko zaki te bite Chriscola la na matériel lokola yo za peme na Manike oyemba la moko asali video pona ko éviter ba transport ndenge atambola kana pona lingaka atambola na ba transport mikete pona boya ba enlèvement tam sonda ko kutane abetie a humilier nyonso wana ekoya na mutu na ngozoka papa na obengo papa lelo po yo lelo na ba poste lelo ngaso na koma soda boy sa yo mto formanga et puis na ça bien formé alors Mané de John est-ce que ndenge to so la masolo o parce que bato ebele bazolanda biso to se cacher face te toloba vérité polele Mané de John est-ce que ça ba langage mususu te oyo soki ozoloba peut-être moi ba réserve pe fezalaka lelo kozwa déjà msoko etale via Fifi Siwa koloba keno asimbaka bakisi place boye abimaka na mibali boye ko etale mso via Fifi Siwa na yo zaki na Turquie ba video ezali ofifia bande muta banda ofinga nga na video eza Fifi
Fifi asali video ya oloba na ngai azana nini azana eloko te nga na bokola bana ne bana balia fufu epana nga baelinga video natali na benga Fifi na telefone nga bi Fifi est-ce que guerre oyo zoluka okoka yango osala nga nini yo yebi mutu wana na telefone ya malela yo kande to discuter nga binga na osala eloko te de mane deja na bi ke video zolobana eza Fifi Siwa usaleli be émission ebele après ya yo nanu kutu ya wana nanu nga na sali eloko te nga na bandi kosala émission ya liboso o nga na sala eza émission na sala déjà to bandi guerre déjà ya fingi ngai nga na bi na fana na ndaku na ye nga bi tangu na moni bonga bo nga na fana na ndaku nga na yake odonner un coup de pouce ozaki na ba problème tana yo mono fana na bana bi bana babenga ko ya na bi tena ke fana tu avais des problèmes na yako fana na pona ko tenir yo un coup de pouce lelo yo loba ke nga na yaki na ndaku na yo ko fanda est-ce que na yaki na ndaku no ko fanda pona sanga kesika kolala mane de John toloba nanu clair lelo boyena prince azolela prince azamwa na yo boti prince azolela pona makambo yo sali ozomona te quelque part même bana na yo moko Manike de John boti basepeli te na ba art oyo peut-être mama osali parce que ba Fifi mingi bavanda na Fifi mingi Fifi epa na ngai bana na ngai bazali baleki na ye wana ezali kama bomba tata lelo nga na sosa Fifi susu te bana na ngai même Jonathan asilikai makasi bana na ngai basilikai makasi parce que bana na ngai bazoka Fifi yaya Fifi ayebi lelo muto yo kaka ba informe bon ken to ça ba intellectuel aussi intellectuel ken yo net to fandi auto ça l'émission soki makambo to sololi awa avant ba bimisa video e bimina miso banani balobi yango eza bato basaki na kati bonga na saki te na anniversaire wana ndeni na epic makambo lika ikuna ndeni ne oyeba ke ba to Fifi Siwa bengisaki da tolo ba information mutache peut-être protocole nyonso mutapesinga eza Gloria da Gloria Olangi ndache protocole nyonso base nango eza Gloria et puis ti na keiti e koma tinga na simba Fifi na nzoto na beta Fifi bambata Gloria da toloba na kanda oyo Gloria ke ko beta solo lobi na kanda oyo finga na po eza na video mo na sala na ndaku ya Fifi Fifi azalaka na EPT ozala finga Gloria na finga ye ngape na mba Gloria Olangi alobi keno yete sale bien parce que yo pozala moma moko zala finge bozalaka likopana Fifi Siwa asali tu apanzanga na Fifi Siwa na Abimisi biso mbalenga na Fifi basoba siko Manike de John ozomona te ke na ye ko comprendre yango après yango Jonathan sili ki abi mama na yebisaki yo mwa ti Jonathan Gloria tango ya Jonathan aboya ye abi mama mwana mwasi oyo te siko nani Gloria bengaki yo bokutana epana na boduka est-ce que signalaki yo ke Fifi Siwa zawa ayebisanga eloko te abenganga 3 jours na oboya oya 3 jours abenga kuna telefone na Carmel na biso oyamba na batu oyo bamoni o babi baoyebisa Gloria za ndoki abenga na telefone na Carmel alobi Manike omela ba tranquillisant azoka nzoto bien te tension na ye eza bien te mikolo Fifi a petite sœur nanga Fifi ayebi degré ni na lingelaka ye kosana ba problème na ye etufa ngai 3 jours obokuta na place nani Carmel alobi Manike nga na sentir fio ya telefone te mbabengaka mutu boye te oya tofandi na nanga na ina changer look na koma ocha look mo ya bleu donc na perruque moko ya pembe na opesa yo e bandina na opesa nga ngona bandala na terrain so abenga tokuta na terrain te tokuta na panana tokena panana ayete mukolanga Fifi azalaka te ayete pour accompagner que non azosala je na ye donc poto oyo Gloria créé yango na kanda ya Fifi ndenge l'air ngai na sake pa Fifi na sala video na finga ye même ani de John yo poza bokolo kasi na bibi so oza mwana mukete bate na ndibi buso bananga ozomona te ke yo sikoyo olingi opakola pe busoto entre Fifi pe na Gloria peut-être bazalaki amitié na te bazalaki amitié ya bien te parce que nga nazalaki na anniversaire te Fifi siko amituna Manike azalaki na anniversaire te ndeni yayibi makambo eleka ikuna Gloria bali na matanga koma na anniversaire matanga moni bato balinganga bato balinganga te bazalaki wana abaluka ye akendaki c'est siko a supporter kentolo toto sola malembe ngape na ngina tuno te ibe na tuno question oyebi ke nga na utite